Oui, bande kobalandi ya tukomwa pi système lisu likula lisu. Lobby na la kisi kibino descente na salaki na Matadi Kibala. Commune ya Mongafula. Quartier Musango, quartier Matadi Kibala village. Bomoni ba dégâts o esalamaki kuna bandaka batu ekei nzela ekatani batu bakufi bana mikolo ba mama bakei. Yango nazo komituna. Responsabilité ya baliwa wana eza nani? Parce que dans le bar gouverner, c'est prévoir, les gens ne comprennent pas. Poser en français, le hiboyi. Tant aux olungo kamba mboka, il faut battre la capé, battre la capé mboka. Avant bando kamba, il faut dans un projet. Nini o yo za na mutu na yo, projet ni ozala kana yango. Pose la ministre, pose la députée, pose la sénateur, pose la gouverneur, pose la bourgmestre, pose la chef du quartier. Et ça va poser ba simango ka boité au lamuki. Aux révélations, au moment où comme ministre, il faut un projet. Conséquence, c'est au 4 années. Pour ministre urbanisme et habitat, parce que tant que tu as garantie locative, la garantie ma gombe, ça va 15 mois, 10 mois. Ndako combien? $2,000. Kuna ndako ma combien? 2,000. Muta luka fa pas na yemoko, ole ayemba nzembo ko fa yemba le 27, le 28, locataire alors ta le pango. Non, il faut pas na yemoko. Conséquence là. Deuxième, les ministres et infrastructures, comment on peut tolérer terrasser modèle yo? Je me ministre, quand tu cabinet na yo, yo tele makambo tele banzela. Ozana batu ba yima banzela te. Ba bi ko tongate. Ta la brique ya nzela. Batu ba kufi. Troisième, ils ont un gouvernement. Maintenant que c'est pour la mingi na bravo ya premier ministre na biso Sama Lokonde Kienge a Kiti a soli la population. A me ko yo ka ba doléance la population. Na ba responsable o ba kufeli batu bonez la ka mes le premier ministre yo yango mais awa na Kiti na commune ya Ngalema commune Mongafula ti lobby lelo awa commune ya Ngalema na quartier Punda nini pe komi awa na asi bokomona catastrophe nenge balobaka après la pluie vient le bon temps na ebiti la Congo après la pluie za nini kolela bibembe banda ku biloko bato kei donc to renverser adage. Après la pluie, il faut le Congo, to baloli yango. Et comme après la pluie, bah tu vas coller là. Mais au cas où ça, vous avez awa, bah bengi biso lobi na butu, bah lobi orphelinat, école. Donc ils ont département, ils ont relié directement dans le ministère, il y a action humanitaire, affaires sociales. Mais awa kei na évite ce que le ministre, c'est là qu'il connaît na Mongafula, na évite ce que awa, ils ont orphelinat moko, école, nous sommes kei pe na mbula. Bolanda na bokebi nyoso pesa sokoma. Mbote mama? Mbote papa. Tokoye ba kombo na o? Kombo nanga mama Patience Malata Lumingu. Mama nani? Mama Patience Malata Lumingu. Mama Patience Malata Lumingu. Awa tozana commune. Tozana commune ya Ngalema, quartier Punda. OK. Awa tokoye ba place tozalia na lebi za orphelinat. Tozo na mo erreur. Ezali au juste za nini? Mais na ko expliquer biso te bele ko zalia. Tozana kati ya orphelinat. Pe na kati orphelinat ezalaka na école kati na orphelinat. Kombo na yango nini? Kombo nango orphelinat La Voix de Dieu. La Voix de Dieu. Oui. Pour nani La Voix de Dieu? Parce que tant on a pesa kinga mission et monde a pesa nga kombo na La Voix de Dieu parce que pour mutu o aider na orphelinat pour mutu ya ko visiter bato bazana passer sengeli ke nzambe ndi alobela yo ndambe nda pousse yango pesa kinga kombo ya La Voix de Dieu. Donc yo moko nous a fondé donc visionnaire ya orphelinat. Oui, c'est moi le visionnaire ya orphelinat. Avant to koma na makambo bengi biso lelo to mekana ko solama moke. Vision ozo ko lolengene. Vision nazwango depuis au moins la moké na âge à 15 ans parce que nazala qui na vie toujours ya ba prière na komi na 16 ans na Bali na âge na bala ki wana na komi na 20 ans na bandi orphelinat na place onga nazali bana déjà bakoli mais na tango nzamba yaki opesa biso place oyo nde pasteur asombaki atiaki nga awa nde na yeko banda orphelinat awa ne siko tozali ça nous besoin de propriétaire. Oui, pasteur ndada propriétaire nda pesa ki le pango pona orphelin bafanda. Bon, nombre orphelin baza combien? Nombre orphelin baza 28. Bongo bana classe botang saka. Bana classe batanga ka bakoza la ba 150 na orphelin libanda na ya biso moko na mwanda mbut ba futa $5 par mois pour to meka ko futa ba enseignant batanga sa orphelin.
$5 par mois. $5 par mois pour na futa kaka ba enseignant pour ba orphelin pe bazo bénéficier bazo tanga na kati. Est-ce que kokara ko za charge ba enseignant ba za nombre d'enseignants ba za combien? Donc na mekaka ko débrouiller parce que naza ba partenaire te nazanga moko donc naza na besoin ke bano batanga nombre na bango nyoso pona tangisa bango libanda na okoka te. Na mekaka yo cha bango na école à l'état ba misusu ba otanga te pe ezaki musika yango na bundaki na mekaka ko tia école au étage na tongi a nde bazotanga maintenant nazobundaka na mo ba $5 ngo loka pe ba orphelin libanda bazebele ba misusu bazofuta ba misusu ba ofuta te o sala pe mo musala na o bakisika na mbongo na po ofuta ba enseignant po ba orphelin na kati ba bénéficier batanga nini komeli bino na butu ya lobi mbule beti to yebiki balbaka après la pluie vient le beau temps awa ce que nini komeli bino awa na komina ngalema en tout cas papa naza na pasi makasi na mbule betaki lobi parce que bana balalaka na baya na bango na bato basala misala bana baye na 6 heures na ndako bazolela comme bazala na ba responsable bakengela bango mama biso tokufi ndako etioli biso na mai biloko nyonso bilamba biloko kolia ba congélateur donc nyonso bien bana bazali nango etioli bango na mbula bandako ebukani bana baleli en tout cas tanga moko nazali donc nakoki te na kitia parce que tant na bengi bino na kokata komona bana te bana bazolela donc nde toza mpona kobanga risque na mwa ndako etikali bana baolala na église nakomomema bango na église parce que moya kotika bango balala awa eza te à cause ya libulu oyo esalami makasi. Est-ce que libulu yango esapo nazomona nde ndako ebukani boye porte oyo ezalaki porte le pont to ezalaki ndako ezalaki ndako biloko nyonso na kati dépôt ya bana bilamba ba congélateur biloko na bango nyonso bato bayebi nga bayebi orphelinat la voix de Dieu mingi na yambaka bango place pe bureau na ngeza ki place parce que 3 portes ndeke bureau na ngai biloko nyonso bato nyonso bayebi aba mona nga na télévision bayebi emplacement lupango nde na yambaka bato nyonso ekei na mbula nde yango problème pe passe toza nango nga na bana. Est-ce que mutu akufite ya nzamba za malamu ata mwana moko akufi te malgré to perdre ka biloko nyonso. Ok, na ningo tala ba congolais ba kolanda biso eza na gouvernement congolais il faut y assister ba sinistré tous na 3 jours ba décréter deuil national na baye ba kufi na mbula yosko perdre ndako perdre na biloko na une partie le pan message ne ko pesa ba kambi ya mboka Congo battre pe kanayo otra caméra na biso. En tout cas merci papa na liboso na bino naza na bana ebele na orphelinat bano lobi baozala pe bato minene na mboka o so bozo yokanga bomona nga bokanga mutema te boya kosunga bana o na place oke na bango te place na zaki nango yango ndinga na zaki nango do à part na place mususu na ocha bango te pe na koka kofutela te parce que kofutela na Kinshasa o ba mapango ka $500 $1000 donc naza pe na mbongo te na oza lupango moko eza vide benga biso mona biso longola biso nesika o parce que mabe ya te yo po monike oza lupango moko koki kosombela bano lupango kokanga mutema te moto abikisaka milimo ya bato nzambe pa bikisaka molimo na ye na bana na ye na libota na ye bana bazebele baokoka même ata donc tokoka nyonso te parce que to perdre nyonso boya vraiment awa boya ko visiter bano pe bo consoler bango bo trouver biso solution nzamba lola aopambola bino. Ok, merci maman to la nana no bana yango bango moko to mekana ko solola bango ya diema kesela Jika, yaka na noa Mbote? Mbote. Kombo nani? Esther. Esther. Ah, uzala kawapi? Uzala no felna. Uza mbula boni? Uzana 11. Uzana 11? Bazoe bane na agine? Bazoe nga banda mnezaki na mke vraiment. Nebiti. Sikonde nda kuna bine bukane bozo senga na leta sala mingi pona bine? Nasana leta sunga biso poto na pesa okende te mama te pase mbongo ebele poto na biso mais mbule beti ekenzi bandako na bilo nyonso tozalaki nango toperde biloko ebele to bisika okende te leta sunga biso moto ta lipango to banda ovanda na bandeko na biso. Mbote. Bonne santé. Bien. Oyo poza orphelin? Ozalaka awa? Banda mkoni. Vous allez abonner. Combien de jours au salon? Naka ana 6 ans. Comment on est? Moïse. Moïse. Ils ont 5 ans. Ndenge nda kuna bileke. Ils ont 5 ans. Nene ba konti ba wala ndabiso.
nasenga bakonzi bayosunga biso mama je basembe obele me ndako mpe koi nasengi bayosunga biso totana esika ovanda te ata baza na ndako ya ville babenga biso toya. Ok, merci bandeko, toujours continuer toujours bana o baza awa bana classe bakozala pe bana classe bakozala bandeko bolanda enquête ou bien toujours sala enquête au pro la Sabino ba dégâts o eza causé na mbula o bete mukolo ya lobi. Est-ce que mbula yango ezaka causé na bato bakufaki to bandaka bato pe kei bozo mona a toza ana komina ngalema orphelinat et kei mbote boni bien kombo Kerta Kerta dans la classe né première humanité oui ça optionné scientifique ok ena yeba awa école ndeko nononi groupe scolaire la patience nini komela kibino apembula apembula komela biso tolalaki tonto lamuki tokuta banda kuzokweya tokoke monson tiku tokenda koyesa mama biso na kati kapito olela soki nzamba zali asomba biso tali pang obialonga biso sika otoza po boito kokate vous avez oui j'ai chauffé ah oui na âge na depuis moi mki so comme na âge na comme na 15 ans bon message au pesa sur le gouvernement et yo mo la caméra soko kopesa papa Fachi soko kopesa papa Sama Lokone premier ministre ya Congo ina saki tour atela ba sinistre magi ba komaki awate opesa message clair balanda bonjour papa bosala biso grâce na kato fena oyo soki boluka bosomba biso lupang poto kinto gevanda po ato ko kasute ko tama bulu soki nzamba asuni bino simtema bino bokoki koya awo bosole mbiso ata bomemi biso isika malamu to vanda pinzamba pambola bino. Ok. Mbote. Kombo nani? T'as la caméra? Kombo nani? Mna joli. Ok. Donc tu es posé là. Banda mkolone. Naomi. Ok, ndenge ndako na bino ke ini parti al pango ke boza menacer place ola les atini ne ko prendre ba kozi ba kolanda biso. Nabika bakonzi basunga biso bazela biso grâce basunga biso tolongwa esiko tokoka te mama biso pe akoka te tolongwa na biso esiko tozokoka na biso te soki nzambe asimi mitema na bango basunga biso na esika kovandela ta esika kozwa bazwela biso nyonso bakozwa bazwela biso tokoka te ndako afutela ana Kinshasa eza cher makasi tozokoka te. Ok. Merci bandeko balani tozo sala enquête na biso ko ne kuna na suka mbote kombo nani Oscar awa ozaka ozala fonction tu o asima ka rôle nini awa nazali directeur ya école groupe scolaire la patience o ezwami na kati ya ONG la patience eza peka kana muko na ngoye moka kande fondateur to visionnaire ya ONG. Oui ezaka mama patience yenda sala ki orphelin moni effectif ya bana comme belé moyen ya ko scolariser bango ailleurs n'a pas ces moyens là yango créaki encore école kaka na lupango moko pour que ces enfants là basa la peine à droit à éducation. Donc na mbula o euti ko beta dernièrement awa nde sali ete bureau na biso ya école ezala détruite complètement donc o nyoso zala ki lokola document je crois ikendaki na érosion to meki ko sala une effort ya kolanda moko mais malheureusement ekei vraiment donc tout tikali par terre. Je na bakozi ba na biso parce que on a moni pe milieu éducationnel et touché vraiment milieu éducationnel ndambo donc classe ekei habilité yango yozo lo na maya donc mais si ko pesa bakonza mboka baya lombango baya ko assister bino pour être moi kimia calme kota. En tout cas na sengi na bakonza mboka vraiment botika biso te bo soutenir biso parce que une école eza vraiment éducation mobimba ya moto. En tout cas bo soutenir biso na moto za nango oyo bo tika biso te pour que éducation ya bana o ezala malamu tozana besoin ba documents pédagogiques oyo kei déjà na mbula ba manuel pédagogique tozana posa vraiment ya o nyo setali enseignement bo soutenir biso pour que éducation ekende malamu. Mama mbote mama to rosola no awa mama boni mama tu veux qu'on rende la visite, maman? Tu l'as vu, Boya? Est-ce que place où on a risque de sortir la police? Place où on a?
Oui, ça vous pensez, mais... Vous êtes posé en danger, vous êtes mon athée. Vous êtes posé en quartier. Vous êtes caché Punda, commune Nini. Yo pe ba zoyo c'est là. Ah, donc... Ok. Oh, akita na libui boy. Akita boy après boy. Comment de nani? Ah? Ah, siko bosa banga tele kuna libulu wana eko kwa sandaku. Libulu eko kwa sandaku timamba bosa banga tele. Ça va maman? Tu comprends na moi suka moke maman ya tout c'est na so ko pesa so contact oyo bande ko musu ba ko zoyo ba meka ko sola moi moke directement na yemo parce que biso na to comment to lingara ordre to lingara pe logique na robo ya r mususu mutu mususu ala ba na benga ki Didier Kiku te to ye awa to sera caisse après la pluie ni ne komeli ba congolais parce que ngai les préoccupé quand les drapeau ya mboka Congo dia menacé ba congolais ba za touché naza wana te pona zo ba million tena bonga te nazo ba un jour ngaba kufa nzamba retourna ngani no sala pona mboka nayo mama so ko pesa ba contact ba ko zo yo moko directement na makambo ekomelio po ba assister. Merci papa azana mamero mibale oyo boki ko zwela ngai ya liboso plus 243 donc 089 231 1 231 donc 089 231 1 231 ya mibale 081 330 35 25 081 330 35 25 wana bobenga ngai na Ernest bobenga nga bozwa ngai mama mutuna moko zo yela na moto zo kimanga yo zo kika révélation banenge bazwa révélation asa la flèche hôtel nayi azwa ndako nayi ata magasin azwa ndako nayi asa la soki place yemo to ngabanda ka ba locataire mais non ko zo ka révélation zo ndako ozo na disposition bato yo bato musu babenga bandoki babenga na bana ndako ozo charge oyamba bango mutu na mutu aza na pelo nzamba bengi kandongo uti koloba awa mutu abenga maka mokondi te soko koka ko sime charge wana te donc nzambe tango ayebaki na charge apesa inga depuis bo mwana muke kutunde na kikoloba boye na musala mobali na nga salaka eza na bato ebele te bakoza na mutema mawa kosunga me ngai lokwa na benga maki na pelle na ya pelle wana papa zo soutenir nga ndako na tongyong na propre l'argent na nga moko pe ya mobali na nga mais tokoki kotia bato mususu bafando be tokoki kotia ba locataire nde bato baozwa ba importance lelo ya ba locataire mais biso totie bato te totia ba orphelin na ba orpheline bango nde bafandi ne siko pe totongelaki bango bien ba toilette ya bien do bazalaka pena bien mais on nzamba permettre to éviter sima nango nini ya bongisi des fois c'est pela ki soute bano bakola na condition des fois monaki yangeza ki na se aninga matisa bango nzambe moko ndayebi boko tamba na basado na bongisa ki yango bien mutunyo sa koza na télévision lo baki ngante na somba lupango wana ngante na sala ki bodo azate mais na kawa ekomeli ngai do na suki na su nesika oke na bango te Bible yango lobisika makasi nange suki ya nzambe bandi pe yango na beli makasi ya nzambe e ya nzambe tomona ki à travers bato na bato nzambe oke lobela na bato nzambe osimba mitema boya bo souteninga bano bala na kimia parce que butu yango ebandi oyinda omona ka to tika nyoso to ke la na église bola na ba condition mo mabena mabele dans la condition mo bo supporter te pour na zo banga bano batiola en tout cas bo soutenir ngai. OK, merci.
to suki awa pour mokolo malelo bandeko nga enquête yo ko sala awa na commune ya Ngalema na quartier Punda oyo ayebi esika obienti o moni soko ye Delvo place ba benga Okapi Okapi okotika kawana olukubi na luka quartier Punda okokita tina sekuna o mona place wapi mama azarna école na ye nazoma nde bato zopesa embote seke ba respectaka ye to lo baka pe makambo bande ko musuba ba yo kaka matoyi te to tambusaka te biso to lukaka biso moko to ya système lisu lokola lisu to yeba mama pasteur abengaki biso to monike ndaku ekei bana ba kolela libanda place on la ezalité. Alors l'état congolais gouverner c'est prévoir na c'est pas qui mingi na réaction ce qui bande ko kolanda ngai bokolo même langage na ngai bo se ngana moi extrait ya premier ministre lobby na matadi kibala bon mo na ngai ko so la peuple bango pe bayoka sorte que d'abord au niveau de ma contrôle technique on va se concentrer sur la qualité de la route. Exactement. Et puis le premier souci c'est que Kinshasa ne peut pas être coupé dans ma tête. C'est ça les autres. Donc d'abord Bamituka Miké et Bandarotambola d'ici les 24 heures et dans les 4 jours qui vont suivre parce qu'on doit approvisionner la route. Mais tout ça fait la sensibilisation pour ça la population sur les normes d'environnement et urbanistique. Vous devez les suivre parce que c'est ça qui permet à vous sauvegarder l'infrastructure de mission. Ce qui toujours ça la construction en massif, dès que ça va dégager toujours un mur à céder parce qu'il n'avait pas été bien construit. Maïwana qui est emporté et malheureusement les lots, nous en avons passé pour ces familles que nous avons perdues. Et nous devons sensibiliser les populations. Vous devez faire passer ce message à tous ici. On doit respecter les normes environnementales et urbanistiques. Mais pour la Missala, pour Nanzela, c'est la première intervention que nous allons faire. Que dans les 24 heures, nous avons la possibilité nous allons voir avec les grands véhicules est-ce que dans les 3-4 jours, la route peut être établie. Et puis, tout côté, la canalisation en maille, est-ce qu'on peut orienter ça? Parce que deux ans, nous, la saison, il y a des en bout, la paix, il faudrait qu'on puisse sécuriser ceci par rapport à Maya. Mais sinon, pour le reste, vraiment, rester soutenir ces travaux qui vont se faire. Jean-Michel Samaloko de Kiengi, Premier ministre Mboka Congo, Benga Pebiso. To benga mama numéro pes to accompagner yo to yape ko assister ba ministre ba ya kotala bana yo bazali awa bazali ba ministre lobby bazali ba député lobby ba chantre lobby ba gouverneur à lobby nde bazabo mutu yebile bina bango azalité mais to kosenga to sunga bango parce que gouverner c'est prévoir ngana suri après mukolo walelo.